Et non, via Calais, ça m'a bêti ma singwe. Et à soi, les sommes n'a tiens, c'est pourquoi pas rater. Oui, madame. Et il t'a pas moi, c'est bébé, babota Davline, moi, na kitoko. Au moninga, soit comme ça, ma pessinga tonanga, atininga mbali bien, na obala, pe na obota. Maman, na moi, ça ma bota. Il vous met à talabal. Ya solo. Netinga la. Musolo, basokipe atiga da mambwana. Akoma na mamususu yebisanga nanu. Maman, on est sa vie privée, naïe. Ah bon? On les a vraiment vie privée, naïe. Mais on a une chose, on dit mélanga le moussa zali na kisité. Donc c'est un peu ça. Ah, bah bisinga yo pobimana président. Ah bon? Oui. Na seki nanu. Tala, au moni réputation ya mutu basomba route. Président Zana, ceux qui ont l'émission. Azana ebi ba valeur on a zalana on a ko linga présidente. Président absolument musu na zaza marié. To zalana moi sinaye to répéter na bana eba okanga ma vie ko maman na moi si kitoko te maman. Bonjour Nabino Nyonso ami monde entier vitesse à G collègue Android avec Gusta la Rosa bino mo boye bi ba fan nga ba lelanga ya dega na pesi bino vraiment ba mbote belé olish makwa kanyama na Murana autrement dit dame mon ami dessin animé ne mort jamais donc to yé penza babili banga TV makambo Africa promo na ebité to kende wapi bo s'abonner bino tout na linga bino tellement ya trop beti masengo quid mada babi maman mokonzi moi c'est apemba zanga lisumu na mwana bango Davline sans oublier mon boss papa Dav Lubama na lingi bino ya trop na sepeli vraiment bomoni naza na invité na ngai a pembeni na ngai bokoyoka ye akoloba vraiment l'auto eli bino masolo a bien donc na c'est bino surprise e bandozala na YouTube surprise kaka. Bonjour ma vie. Bonjour maman. Na moni o lisusu vraiment ma vie. Yebisa biso boni o santé ndenge nini. Santé ça bien, naza bien quand on a toujours en forme donc naza vraiment bien. En tout cas, ma vie a bien, ma nyonso bien tolobela ka moi ndenge zala kaka. Ma vie babi mikolo gago linga vraiment sukokota te babi gag bo ba ebisinga babi nzamba gag yebisanga nanu bato poto ba misu ba déclarer ba lo bake ba gag mususu lingo sa suti kota bazolela la ebisio pourquoi expliquez-moi ça au bon thé ma chérie donc santé déranger nga moi muke fi ba voyage na banda ko sala mais maintenant naza sko dispo kala te baza kimia bon mon na bagaga il y a danger zo kota kala te baza vraiment posé donc ce qu'on a ça là déjà en forme même en nous kimia donc bon CP là ba fan bo ça toujours kimia bo CP là. Merci ba fan ba biboza kimia Paolo Kitunti de Bundes tatanga ndantaba et si ko zali vraiment boza kimia non tous nos questions moko elo ni pour ça que ou bando sa ba gag wana lelo ke o munana bato poto ba bando sepela na yo donc o envia kanani ou bien bisanga nanu e bandano ndeni donc oyemba mo bando sa gag wana na comprendre en te ma vie. OK omoni likambu ya ba gag soit na nga théâtre zali kama makila donc zali kama makila na botama nango donc na banda pe ba sœur na nga na si idole na nga vraiment mingi na sepela na sœur na nga Irside Pechanga wana mayende vraiment a sœur na nga so nga na côté na monza arabe grâce na pour façon jouer la krabi non nga pe un jour donc c'est la grande star à munene na mboko donc c'est un peu ça. Ah bon? Ya ondo landaka donc il idole no Pechanga. Merci Pechanga. Ndezinga la Rosa boy puis na sala théâtre ba tuna ngai babi idole no nani donc si la bekam si la et si ko ça vraiment ba gros bisous na lelo ya dega tozongi vraiment si ko na minutes oyo tant comment sala ba gag wana et apporta nini na vie ozwa nini yebisa ngai donc elo nini pena omona ya bien na ya mabe expliquer nga non. OK
na makambo nyonso ba avantage ezalaka ba désavantage pe ezalaka. Oui. Ba avantage na ngai eza que donc et ça efungolanga vraiment ba relation na bato ya ebele ya bien. Vraiment bato ya bien, bata poto nyonso na bato dans monde entier mobimba. Donc et ça langa pour naza bien toujours na bato envers bato. Ba désavantage ezebele vraiment naza mwasi. Naza vraiment mwasi ba msu ba kanisa comme si tout ça la bablo ko poto linga ba la poto se pendeni non ça on bonté. Ba désavantage ezebele ba msu ba bien ba pela ba buzoba ba belé to senga kanza mabatela biso ka monzo to koti biso ba auto biso ta kisité to zalabu to talikanga kani na limba na ngabu monzo kutu ya kisine bi na ngote mais to senga ka toujours nzambe te ma eza vision na biso to lingango nzamba sunga biso a comme ça biso tina destination. Donc c'est un peu ça ba avantage eza bien mais to li a peu ba mbonga potongo et na cause de l'ingratitude. C'est vrai ça. Il y a quand même bon à porter belé. Ah pe ba coronavirus et koti na boka. To éviter vraiment d'être la rose à bata photo. Yebisa bomba fungula ba banki kuna. Pour mes missions de koti wezo senga mbongo ekota. Pour la rose, pour ma vie donc bokenda ka non, pour ça sacrifice voilà. Et ça la bien bo qui ne ma vie ou tikoloba. Siko yebisa nga kombo no scène ezalaka ma vie. Oui. Bien sûr, kombo na maman beauté langa papa na beauté langa kombo na ma vie, nazo jouer kaka na kombo na ya ma vie. Ah bon? Sikoyo ba ebisinga ma vie okome na groupe ya Yalumus. Ye wana babi président wana kisi nde makamvu. Donc babi e moto. Bobanga moto wana te, babi e GT. Siko yebisanga no babi no tout donc mon beta la président, est-ce que ça m'emboisson de te yoga comme ta bête la président muta sali boy expliquer nga non mais quoi expliquer ngai. Merci beaucoup pour la question. Neti président biso lumus. Wana na ba rumeur. Nga mona za na katsuana, eza ba rumeur. Président kisi aibi kisi na za la wana. Na bité eza vie privée na ya d'ailleurs mais ngai surtout au samedi to banzira pe surtout aux ala na pe prière to sambeli. Mais le koya lo baka mutam tu faut garder bande na ngana na bande na sambelaka eza la vie privée na o ya salaka mutabeta edingwe mama mutakata kamo je laisse pour la solution babiti lelo ve aveling ndezanga edingwe ninga zana akane na geti lelo na yoka bongo yoka basipsion donc edingwe linga razongisa match wana pour gagner mais ya lumuso lo basokipe atika da mambo wana akomana mamususu yebisanga nanu mama wana sa vie privée na ye. Ah bon? Wana eza vraiment vie privée na ye mais ngane na yebiso nzimelanga lumusa zali na kisite. Donc c'est un peu ça. Ba yebisinga yo pobima na président. Ah bon? Oui. Na seki nanu. Tala omoni réputation ya mutu basomba route. Président Zana, ceux qui ont l'émission, Azana, Abiba valeur on a Zalana, on a la colline présidente. Président absolument Zaza marié. Tous Zalana, moi sinaye, tu répètes na bana, eba okanga ma vie d'ako. Ah maman, na moi si tu te côté maman. Sikabo. Na linga o te kamba la mutu la linga envia la mbala mutu. Nzamba otinde la nga nga mokolo Zana. Bon, webi ke monde koti. Et un monde, donc, il faut persévérer, n'a éviter. Donc, théâtre est comme mécanisme à la cas. Théâtre, il y a un esprit. Il y a un salle, simbelo, comme tout est, poudre, mutu, copacola, thé, au monissa qui a mutu. Quand vie c'est ça, n'a éviter. Pour les à la paix, babi a le mousse parler là, au fort, on a groupe. Et quand ça fait président lingote, mais n'est-ce pas l'accord? Au moins, que moi, si n'est pas revivre, mutu, alors revivre, mon thème. Yebisanga na mambo pila to kende wapi Christian Vimanzenza camarade ya Piro Kabila ozomona mambo ngo yebisanga na ma vie tala ezali kambwa makila moninga no loso to lingani makasi batba kenga no to simbikisi soit yo tinga la kisi no eli kama makila président lumusta linganga musala na ngai nde musala na ngai nde sala nga pona za lipembe na ye esa oli kamba kisite o comprendre maman. Et comment on a qui c'est ça là l'angoté et ça on regarde comme makila on ça n'a pas cassé l'équipe devant président non a marqué à tout le temps et on a c'est pelanga ça va pembe si on a pas wana ma vie au balakan au bota quand au monde wana so comme bimana ba prêtre
omoma o baba la rose okobala ka makemba tokobala naotuna ma vie obala quand est-ce que oza na souci libala ozala mpe na souci ke ovandi mpa na yo oboti mpe bebe na mobali na yo o vivre vie pena lokwa bamama na biso baboti biso ocomprendre nayebi te yebisanga nanu. Ok, merci. Elo nalinga nayebisa ezala rêve ya mwasi nyonso un jour aza na kati ya ndako ya libala, mais likambo ya libala ezalaka volonté ya nzambe nayebaka moment nini oyo eza jour na ye, jour yo botama ye jour nga botama te. Donc mutu azalaka na destin na ye nzambe atracele mutu kwanga na envie te po ani mama mpe azala besoin na envie akalesa mabetima sengwe azwa aliansa mne na tia musa pourquoi pas ngati oui mada ye mutafana pa ta bebe babota Davline mwana kitoko omoninga so nzambe apesinga ton na nga atininga mbali ya bien na obala pe na obota mama na mwasa mabota ibumo eza tala bana ya solo netinga la rose osalaka santa buyo kobota na bana na mwasi mona lambaka so pesinga pondo ebela na tuti na lambi. Donc pondo kotoke musika babilamba tosala ovandi pe to baba site ovandi pe na kati ya ndako pe osala musala ndako ozopangusa pe ozotorchonner pe bakanti ya biso baacteur toza bafeniance non oh ma vie so ye na ndako na biso okomona yo moko omona nga moko nazala wana nakipate bapeti baza non nga moko kombo na sibi na osala te papa pia bilamba la niki pe papa pambola nga nenga na tuno question moko. Est-ce que olinga mobali azana bagundi azandeni mukie mukuse munene azandeni alataka bien azala ndeni? Merci pour la question. Net mobile msoko kute azana bien te mais yo po ko façonner mobile tala senga ka nzambe atindela nga mobali ya bien na ko dessiner te na ko sala dessin te pour na mobile non na kati yote okomona mobali mombo piki même mukuse o façonner po azala bien mon terre ya mulaite. Mama yo foye bisanga yo bo aba songi tala nga na senga nga ka pa nzambe nga na pona na mobile te senga ka pa nzambe l'essentiel la tianga la kimena zala reste ma piki me pena soka yebo epiki me mutu munene kifimbi akosa yo lingai te na lingai te nzambe akotina ba critère bon te to bato abasa mabonde elite est-ce que ma bese masunga zala nzambe atine mbali mabe po anikanga omoni netinga la rose botiki me mo ya mutu munene la rose na bali nzambe na okoka ezaka bo azana mbongo omoni siko ko bon so mbongo esili wande ko mama mususu wana ose infidèle alors wana ose infidèle mutu munene azana mbongo te nga na olingana nga toto bana eza pour le meilleur pour le pire. C'est vrai ça. Pour la meilleure photo lingana ti bon pire tango ya pas into lingana ti ya solo bon si ndingo lo ba wana mais mobali yango pe aza mobali moko mabetika tana mobali ya mutu munene neti nga pe la rosa boy ozayana bambongo no baka siku yebisa mobali ya mutu munene mbongo esili bien mobali ndundu mbongo esili baba tout ma vie fidèle c'est bien makasi nenga sikuna loba boy bebi singa ibasi ndete ba théâtre na babala raté balongola bazemi nyonso ko boire bana na kalamu donc libala bomba mona libala onde freinage yebisanga siko yo lobi ke oza mwasi ya mabota ma vie elo li elakisa mwasi ya mabota ezalaka mama nzambe na ngai maman abotanga ma vie apesa ba bénédiction ebele mama bimina bimisio ma vie na sali au mwasi kende produit na mokili bota tondisa mokili yaka nde mama biso pasala nazaka sur abisinga la rose vazi la rose lelo apesi makambo na YouTube po abisenga fungola makambo vitesse age ozomona mama nazala sur manzenza grand garçon yebisanga esiko pourquoi na théâtre koma msusu okomona président ndo lingo mingi mutu mso akotisika président mipesi na ye omona ba maladie komi bomo bwaka na maladie donc et comme le roi monotonie yebisanga pourquoi omoni na monde ya art il faut garder ka toujours bonne na et loko ce aux dans monde ya art donc loko eboma biso eza trop quoi envier donc ce qu'on garder bonne na c'est confié na oyo zana o nga to ina kati ya groupe ata oyele yo sikopa el mus na comme so ka masa nanga
yo mo bando comprendre que oui ba o bazabo yo monde ko juger que non na tika la bande na sala bandu biso kuna ambiance za kamte mabe kuna kupani zalate kuna monza mutaleki mutu azalate biso soza ndenge moko le seul leader azaka emolumus donc ça les los ko so succès wana ndana succès po yana ba succès muso yaka omona mutu komi folie okomi libuma succès ane salio monsieur comment mima na kufa kwa nini succès ya bien et pe mabe o comprendre ndeti ngala rosa bo sona fongoli WhatsApp au moins succès batu full mais maîtrise ezalara yebisanga lelo sokomi na mbongo komi na succès mo boye ya makasi yebisanga maîtrise nini ozana o sala ni na vie nazalaka toujours na maîtrise kozana succès belé le beloté aya maîtrise kaka ki bo moi site naza moi site et mon baba fan ba benga rat mais oza faut na garder ka toujours bande na bi ke naza moi c'est c'est maîtriser ba nyoso ba ya kapembe na ba tu baninga mutu te il y a d'autres personnes bon ya pa na yo jusqu'à po ba kande ba monela kwa la ba msu ba ya po ba baby sa réputation na yo ba msu ba ya po ba baby sa réputation a petit te faut na botane na sutika e po ani po gaz ne kita. Donc, si vous regardez toujours bande nayo, il pèse ça kilo. Toi, bah si moi si vous me pèse ça kilo, bah tu vas sentir oui, il a 20 pm est-ce que mon amour. Oh bah bien ma vie, mi pèse ça kilo. Mais tant on vend dia aussi ces missions pour bah groupe bah bengio. Non ma vie on tombe là. Bon mais là on va me suna sebanzete mon lili. Et au moins est-ce que c'est pas poison yak. Yebisanga. Oh lo bah nous na émission te na maîtrise na boye. Demo asala bilo nindenge. Non, ma vie yaka to kendo mela na minute tant aussi ces missions boina la rosa au tomboli makolo tango kende boye bien no em sunde bo mela wana ambiance yake makasi oko bosa na pour mutu so na kwiti abosa no mona tiki mulangi na verre ake suba oye boye oyo mela lisusu ali bachelo eloko siko yebisanga okoza ozana confiance ya batnet mutu bingo première fois ozana confiance ne comment ozu bouteille na masanga mama to moto to fa na moto raisonnable mutu nga na ebité na ko pese confiance te directement te so na mais la bière na nga et si les signes a des personnes qui ko se soulager tant nous on répété na nga souté to mi batela kan vraiment to mi batela nazara moi ça m'a bonné la mkina tongo la fuka minzambe batela nga nde na émission boy am soupe yopé no ebandeni o sambela makasi ba bikila kila au moins la papa ça a jeté oh ma vidéo yebo moninga na la plateau bo mutu so yé o kwa kila la rose so pende na muta pentacle boke ba teza o bangi o mo linga pela baraki ta ko bela l'émission na bangi na so beti bo ezongi o antibal capitaine de l'équipe ba meka kete poto bo lobby la rose ozana moto boye boye mutu faut protection ezala c'est ça ya mwana makambo protection makasi beti masenguid mada yebisaka bango oh moi ça pembe ya mwana loba faut kozana maîtrise ya ebele mende na yoka ba président bazala so linga peso rôle mo ya makasi faut bimana yo kaka jamais faut bimana yo jamais tala ngai na kati ya couper le mousse ba vertige 3 fois rôle principal. Non, na incarna Carole, na convaincre le président, non, oh, nous sommes athées. Yo peut convaincre ye. Et ça non ko bimate, et non ka musala non de makambo. Eh, non bimana président ndé pour la rôle, non ça la ngote. Eh, elle ka mo convaincre ye. Sikoyo, ndenge na monde art ya théâtre. Yebisanga kaka des actrices au ba tourna pena bien au munaka te. So ba tourner ya basi na bi mibalite. Mibale ya basi. Ba actrice ya bien. Yebisanga. Oh ba sala nini na comprendre. Oh ba tourna théâtre ba jouera bien na Congo na biso. Ba sala bango mais non ta pour na fula bango. Na mo ba vi na jouer bien. Donc bango peut ba tala bango ba apprécier donc na na temps fula muto ate. Pour la joie bien. Makemba non, yo joie bien. La joie bien la rassure nanga. Ya solo Ba ya na biso baza, ba ya na so ba likoli ko to yebi. Mais to ene émission te pona ba boire bangi bili non na yete pona ba fula ba toi. Ya solo. Wana ezaki étape na bango biso pe toye baleki na biso pe baolanda biso na sima donc ça fait ça o mekelo mo bona la rose emsu nde to vandi boy to sa mo théâtre mo bo naza ka prêtre de nyoso ko banda yo banda na yeba te so do ndimi
que o incarna la rôle idée mo boka oye nango siko to betongo mukie ba téléspectateur bazawa mais yo eza question de yo muta bandra question et puis ngala ko accompagner na question na to bandi siko ba téléspectateur batala balanda tenga na ko banda te pona yeba soko za obosaka to ko vanda bo bandi ngai pe to jouer et yo za journaliste comme ça au théâtre t'es un mec pour yo obosaka c'est mon tout dans comédien le quoi comédien ma bêtise pardon hein ça va Gustavo obi ki yo ma comportement yo zo afficher ni ko ngana o sepia na ngote mo bali o ngala monyu mutu mso abete ngal so te Gustavo nga moko yo sa meilleur ami na nga okosanga ni so no sa dit poani maman yo mo bali on basala e pona yo moko e bon ebite to Gustavo ko seka note pe blobo e matsanga na sheka te nyango zambi na nga ye moko yo ki pa biso pesi nga senga frère bile choma mikate shiko ye bisika na kota na chabu ata yo moko nzambe na lola kali ya linga ye makasi we na boye te ma vie yo ye zaba kwa mikali na boye te la ebishi bibeli basanga ba choix nzambe alingaka ebetika sande kisengi mobala ngali ngako ebete ko za kisengi akotishinga ya shamba njoka ya mwindu ngakuna boye na abelinga kote abiyo utelo kwa ngubu oyebike na sekaki potanga muzobo oyebi oyebi mobala na nzamba sala epona mama akotya bingisa na mokili nga mavi olataka lesho otoboka po muzoba olataka lesho otoboka ngana yebise yo to ofinga mavi nga mpe na ofunda pa mavi tala gusa bino komo potanga muzoba makasi wana koko na suveti bana na nini tala boni boye koko ngata depesa maloba lakisha omoni pa mobali balataka lesho mwa bien yoki elataka lesho yo yebi olata ma vie Zambeza mama omoni vraiment il y a donc na théâtre il y a la théâtre tu sais émission il y a la théâtre omoni que la rose a pas joué makasi na moni vitesse à G ko le candoïde na ebisa bino conseil nini vraiment oyo ko pesa bandeko ba olanda biso conseil nini ko pesa so akoti monda azala ndenge nini pour lelo poison il a été lelo liwa et il a été lelo yo succès mais na kufate c'est ça OK conseil on a pesa la bandeko na biso pe to yo capable ba grand na biso ba pesa so pe ba conseil donc ezalaka ke eloko na yo soko ye tournage garder biloko na bien ya muninga ko simba te donc conseil c'est ma conseil c'est belé otoko bande pesa bande ko na biso pour être honnête na mona telo mo bien ya pesa nga defsanga body na obo na yiba moto no zala na ote est-ce que olala na yibité mso ya ka to kuta na ka en pleine scène boy mso wana biska mso kenda ozo la mano pesa pa mama ba bombi ngo sependeni donc net biso ba to tia ka nzambe liboso nzambe sunga nzambe banzana na okende nzambe za liboso za mo bate na nga bimela te na muto vandi no yebi no yete ko se confier na été le cœur de l'homme est toujours mauvais. Si tu m'as mis à la caméra. N'engana lobelo mo wena beta c'était oko reprocher ba président nini. Pour ba président pe belé ba okufa pour likola basi. C'est ça. Ba otela bango ba poison likola basi. Emso président kop mweza boye linga fi wana bien. Oyebite mso yaki na mission. Soko lingi pesa bango reproche nyoko loba pour baza bien ba umela groupe umela. Groupe na umeli lelo asali sous succès na vie. C'est ça. Neti na kati ya groupe, ce groupe lingi mais la présidence est disciplinée. Ni pesa vraiment valeur qui président. Bilinga lingelo ko eboma kati ya ba groupe nde yanwa. Président koza muto sikari na kati ya groupe alingi. A cause apé muso ayana muso na alingi bilinga linga on ba okufa ka toujours boy. Au monika momo smoka ya bien ka bo monika envier no ye. Merci ma vie. Faut no pa ma président faut garder bande na eta on za mo bali pesa kilo lingo na ba mususu. Faut nika kati ya groupe on respecter ba président et style là. Tristan Vimanzelza babi camarade ya Piro Kabila. Ma vie pesa numéro de téléphone na yo au ba dédicace na yo pa batu nini yo boaka numéro na surtout ba Holanda
bazwango, c'est ça. Vraiment merci beaucoup. Ceux qui m'ont besoin à Zouanga plus 243 89 155 197 plus 243 89 155 197 wana ozwanga muko numéro nanga les appels numéro ya WhatsApp na so commune nga omona nga so kolingo lukanga pe na page nanga ya Facebook na comment ma vie ya Gbama donc moi na mungala la dédicace na yo pa banani bambote belé. OK, merci na pesi ona yo moko na mbote parce que yambinga une émission na pesi mama Betty Masengo mbote moi ça pembe moi ça zanga mbanda bébé Davline papa Dav. Merci na beaucoup. famille nanga papa nanga boteninga papa abotinga ma vie na pesi mbote ba famille bandeko nanga nyonso oza besoin libanga numéro yango wana bagage za nango ebela TV papa boya benga tukubwa kabino ya la rosa elono yebisa bino ba santa bwezongi gusta sila bilengi tetala ebemba nyoka esila somote donc ba me o ba mesana ko yiba boyiba santa bu bomona ke mukolo na ngwaza kaka. Merci beaucoup, Nalingi Mino tellement, il y a trop, gros bisous. Vraiment, bye. Betty Masengo, quid mada.